Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a marqué lettre de noblesse, na lettre de noblesse, passage dans la présidence de la République. Il y a Mboka Nabiso Pambate, Ayambaki, haute autorité. Il y a États-Unis pour la première fois. Félix Antoine Tshisekedi a sololi Ayambi Mutuna Mongalie m'a rénové et Salama qui n'a impact na idéologie sur le plan diplomatique. To moni percé à Makasi Pambate États-Unis a dit que Rwanda zali ko soutenir M23 pe bazali ko agresser République démocratique du Congo. Batika kop wana na bao bazali a na kati ya République démocratique du Congo. Bango pe batika kop wana Pambate misu ya Nations Unies pe États-Unis ezali kotale la bango. Côté d'ailleurs, maman Marie Mbosso a bêti volte face après que Solana première dame. Nenge tolakisa kibino na ba édition le kanaki yemoko a sali point de presse bache maloba na monoko a lobby oyo ye akanisaki avec logo emblème na masolo ya lamuka ba autorité ya lamuka bazali ko yokaye maman Mbosso impact ya kosakana te bo kolanda nyoso na édition ya lelo na zena plaisir. Yako présenter les bino yango boyebi ke boze kolanda kanbe ozali premier magazine occupaka information en continu kasina lingala nanu ezalate depuis Congo ezala Congo depuis basala Congo pe depuis makambo mangala banda ya liboso yango yo o ezali epesa bino ba information en continu kasi na lingala. Secrétaire d'État américain a visité République démocratique du Congo ba élément bolanda yango na détail oyo topesi bino na reportage oyo. Mokolo ya lobby République démocratique du Congo et yambaki visiteur moko munene secrétaire d'État américain Anthony tango akitaki na aéroport international ya Nzili mbala moko akendaki kozala reçu na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuna na palais présidentiel oya sika kuna na monga liema en tête à tête ba sololi kati bango mibale. Pambate, secrétaire d'État américain Azala qui n'a besoin d'interpréter à l'Obaka français qui toko ba beti masolo pendant presque une demi-heure après masolo na bango secrétaire d'État et l'ongona vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula basala qui point de presse liboso ya ba journaliste bolanda extrait ya ba propos ya secrétaire d'État américain ndenge alobelaki par rapport à bitumba ya est ya mboka na biso. Si mieux. Par rapport à l'est de la RDC, évidemment, nous partageons ces préoccupations. C'est vrai, il y a des personnes à travers la région. Nous partageons les préoccupations. Nous voulons que cette violence qui sévit à l'est du pays puisse prendre fin. Nous respectons la souveraineté de la RDC ainsi que son intégrité territoriale. Les États-Unis apprécient les efforts de négociation menés par le Kenya et par l'Angola. Nous allons nous investir afin de pouvoir protéger les civils. Et nous voulons donc endosser la coopération que la RDC devra mener avec ses voisins. C'est ce que je vais relever demain quand je vais me voir avec les autres leaders de cette sous-région. C'est de dire que on n'est pas en train de tourner le dos à cette question en fait. La preuve, je suis ici et demain je me rends au Rwanda et on va mettre l'emphase, en tout cas dans ce voyage. Aussi en fait ce que nous faisons au quotidien, c'est de nous assurer que les États-Unis peuvent appuyer la médiation internationale du processus qui est en train d'être géré par le Kenya et l'Angola pour amener la paix, la sécurité, la stabilité dans pas seulement que nous suivons cette question avec soin, mais également nous sommes impliqués dans cette question. C'est l'opportunité justement que j'ai eu à parler avec le ministre, votre ministre, il y a de cela quelques mois à Washington. Justement, c'était l'un des sujets dont nous avons parlé. Et donc certainement nous allons en reparler avec le président Kagame quand je le vois demain au Rwanda.
Nous sommes extrêmement préoccupés par ce rapport des Nations Unies qui indique que le Rwanda a appuyé le M23. Donc nous en appelons à chaque parti dans cette région de pouvoir tout appui au M23, mais en fait tout appui à tout autre groupe armé non étatique, ce qui pourrait permettre de pouvoir apporter la paix. Et ça normal. Kinshasa, et l'équipe partout. Maman Bosso, après avoir kokene kolia et pas première dame, à solo na kitoko ba partager le banzambe sima bimi na bato ya la muka po asa la point de presse pe aloba ke makamususu ke ba agressa ki eto makamu ya ndenge na ndenge bolanda ba détail na reportage oyo. Bana na ngai nazwaki likama. Bo likama nga nazwaki ezalaki mukolo ya mine na 3h. Lero wana mutu nyonso azalaka ya kolala. Mutazaka kola mukaza te. Nalali na yebaki likambo moko te. 3h na yoka sikoyo na porte bazo bouger. Mwana lamuki afongoli porte mbala moko ale basoda bakoti na ndako. Bazalaki 10. Zaki 10 soda. Chauffeur ya 11. Après baluki wapi mama bana babandi kolelana bana oya mike. Ngana lamuki na ye kote mwana oyo ya mukolo azoluka ngai. Wapi mama na tuni likambo nini mala moko ale babwaki ngai na garde-robe. Ler na telemi ale soda arapite azunga na libo ayeko bwaka ngali banda na yebisi eboyi namoni boza ebele na bangi na ngate bozela na zonga la nda na lata na bokoko mema ngai na bilamba oyo na lalela baboyi balobi tokotika yo te soki tozongisi yo na ndako okolimwa na yebisi bango boyi ngai na kokolimwa te bino bapolisier bolata basingana luketu ya kolimwa na bakamo na makolo ngai na kolimwa te naza mukristo ya katolike naza chrétien. Bon ya mibale mutu soki aza na motifi na leta bopesi nga bulletin boyebisi ngai lobi landa na tongo bino boye osali neti boye kwa nleve ngai botika ngai nakende kaka na malemu babandi kobenda ngai bazobenda nga mwana ngoya mwasi azolela natsuka toyoko totiki balabala oyo biso tozali toyoko kota na balabala mususu toyoko kota na balabala mususu babandi kobeta mwana na ngai babeti ye bazokisi ye awa babeti ye soko ya munduki awa na zolo. Bon ngai kuna batomboli nga batenga na lipeka bateki mangani eti muyibi na episi bango bokitisa nga na se na kotambola na makolo tokeko bomemi ngai soki na mutuka na bino boyaki nango soki bokomema nga na makolo problème eza te toyeti na susati oyo ya biso ya bibwa nakokuta mutuka na bango etelemaki wana bakota na nsima na yebisi bango nakokota na nsima te ngai na kovanda na nsima te boyaki kozwa ngai na kozala liboso na koti mibale batikali na bibwa ale biso tokontinue na bao batikalaki ti na Pascal totelemi na commune oyo ya Pascal mibale bakiti bao batikalaki tokontinue na bango ti na Ipekini tokoti ti na kati na 5h toketi pa ya capitaine ale bapresente ngai sikoyo navandi mama vanda nalingi namona mutu oyo aye na yo awa
Ebrene aye. Oh, tata mwasi nga mutu na ye, makambo nyonso tu po esila, etala nani video oyo ezosirikle. Kapitene abandi kotuna nga mituna. Mama pona nini, yo olobaki makambo aboyi pona mwasi ya president. Yebisanga yo, nani atindaka yo? Na yebisi ye, papa kapitene batindaka nga na mutu te. Mituna wana, batunaka biso. Take bapanzisango, soki bayoki likambo baye batuni, tolobi. Batindaka nga na mutu te. Otanga misusu, bazotinda ye pa bakonzi na bino. Ozalaka na parti nini? Yebisi bango, nga na zalaka na lamuka. Bakonzi na bino bato bazotinda nga labi. Kombo ya bakonzi, bolongolango. Bisotela muka na tongo. Tokenda kotela mananteni debu ya lamuka. Makambo oyo, tozuaka. Bazuaka nguna na television, tango bato bazoluba, tozoyoka. Mabe ya mboka, ezo salama, biso moko, toza bakongole tozo yebango. Bakoko tinda ngai na mukonzi oyo ya ngai teke kende koloba mabe. Mabe wana, biso moko tozo monango, tozo lala nzala, tozo lamuka. Na este kuna bato bazo kufa ibele. Soki na simbi po ya este. Ote, kuna na este bato bazo kufa te. Na tuni. Bamboka wana o bazo botula, banani bazo botula ngo. Al. Balobi mama ao to bengaki yo fingaki mwasi ya mokonzi bo generali yangu wana atindaki basoda bakendaki kozwa yo ngali bo problème esate mais lulenge basoda bake kozwila ngai yango te basoda bakokozwa ngabo te na bilamba ya salite soki muto tindeli invitation na yo pesa ye moko aye ko presentango avandaki mwamuke General abengi eke kuna na likolo. Siko ya bandu kutuna nga kaka kamemi mituna oyo batuna kinga ipa kapitene. Pona nini mama yo finga ki mwasi ya mukonzi. Mwasi ya mukonzi azana yo na problemi na yo te. Na yebisi bango papa. Na finga ina nga mwasi ya mukonzi te. Ata ndenge bozulu bake bakonzi na biso bato bazotini. Bakonzi na biso te. Bakonzi na biso te. Ezande journaliste oya salaki video wana yende mutu abebisaki alobi selo yo ndenge oyo makambo yo lobaki omoni nini ana yebisi ya papa namoni nini soki mabe ezalaki ona lobaki bino batu boko yebisanga ke olobaki mabe ponga soki na ndimi ke ngana lobaki mabe bino boko loba yo moko osali nini omikondene abandi ko yebisanga yo ifo olobaki mabe ifo ko senga mwasi ya mukonzi bolimbisi senga mwasi ya mukonzi bolimbisi olobaki mabe ofingaki mama Janet senga bolimbisi na senga ka bolimbisi na sengi bolimbisi na lobi toza ba chrétien ye azali mu Kristo catholique nga pena za mu Kristo catholique soki na lobaki mabe ona ye alimbisa ngai bon na silisi wana benga kinga lisusu mbala mibale te ombala na ngai ya mibale ya suka ya lobi na lali 3 jours lobi ale bayoko zwa ngai o mama Denis alobi tokende ki pa mama Denis tokutani na ye ayebisi alobi teke mama yo tika msala na yo ya parti te ayebisi ngaboyi mama eloko na bengeli yo ya liboso mbote na papa na yo mama Marie
eloko na bengi na kokutana na yo na pesa yo conseil to solo la kina yemi alobi mama yo komi mukolo kofinga kate soki ozana likambo na mutu ifoko loba na ndenge sengeli kofinga kate pona nini okenda kofinga ngai kofinga te loba kaka ndenge lobaka makambo amboso me kofinga te koyo nazongisaki nga alobi mama merci alobi mama oza mama na ngai soki nazala motema mabe mama nakoki mpe kofunda yo na leta tosambi biso mibale me soki nafundi yo na leta akangi yo batindi yo na prison makala lero okokufa biso tokokoma na problème me oza mama na ngai nalimbisi yo mama bozonga na ndaku na bana alobi na mwana na ngai ya mwasi tokendeki na ye alobi pona nini bino bozotala mama akota na parti mama akomi mukolo bino bovandisa mama mwana ayebisi ye boye mama ye moko andima parti na ye wana andima na parti na ye wana komba na ye abanda ngo kala banda na IDPS biso soki tolobi mama zonga akoyokela biso te ndenge nga nazali awa nazali mwana ya misatu na libumu ya mama mama sala makasi na papa atangisi biso nga natangi na Eastern nakosisa na 2014 mais soki misala ezali mama na ngai ndako kotambola te ayo kovanda bisika grande sœur azoteka soki ateki apesi ye mbongo basali wenze asimi nzela azongi ndako siko mama lukula akota na parti na ye aboya akota kaka na parti na ye suka kaka liwa pona nini pona biso po biso tozoluka misala tosilisa baklase na nsima na ngai bana mosusu mpe batanga bazali bana wana misala eza te ya mibali tosololaki na ye wana tosilisi ale totelemi ya avant totelema ye apose ye question est-ce que yo ozali mama mpona nini biso misala eza te ya alobi misala soki eza te bino ozali na mokonzi Martin président Martin Fayulu mokonzi na bino alukila bino misala mwana alobi bon mama nga nazalaka na parti te nga nazali peuple congolais donc ngai okoki kotianga na musala to bino lukula gouvernement ezali na maboko ya papa Kitsekedi kopesa biso misala tozosala te po ya suka azongisaki alobaki boye bino bolingaka papa en plein culte soki mosala nzambe a confessé to pe asengi pardon que abimaki na mwasi na yo oza na kati ya ba fidèle okosala nini okokanga na nzoto to okosenga molimo nzambe apesa kimia réaction na ngeza na kolimbisa pasteur wana me na kolongo église bon mwasi kolanda ne bakoma na bible eza na eloko moko kaka oyo ekoki kokabola mwasi na mobali tout comme na kobeza na eloko moko na bible nde baloba oyo ekoki kosala ke
mobala bana kozwa décision concernant mabe moko mwasi asali eza ka ya ekobo ezo dépendre ce qu'on a yo mutu bandeni ya kosala jugement nga songa pasteur na cher na ye pasteur na ko todine bona ko bobote to masasi pelo asali na ba ndimi uti ba ilegeli bango bon yetanga salongo abanga ki batuta akaso inteta salongo abanga mote nanga munguto abanga ngati ntanza mpa banga nzambe te ai nelo bongo asali sunu banda mbeti ngapi na sali ya nga sona ngai na kolimbisa na nga mais moi sans kinika na passer bazala kana pasteur elo moki na kolimbisa tiki na ngai po moi sasa moko ki na zo mususu na kotika bazala kana pasteur nga tuna ko fumer pasteur dimana nzena na beto kiti mais oyebi singa be dimana moi sina ngai ko bato belé ba rêver dia kuno bakanda bitu melaba noa ba shimboki kita mutu nga limbisa ate bon pona nga na kawana ngai na prier na kana église on a pas église et da nzambe église da ya mutu te on a prier kawana mais ko prier wana et dans que no pasteur wana faut ba lukele solution mais moi si aza moi si na ngati na chika na nga moi si so peke o na bana bazali bana na oboya bango te bon pona nga na longwe ka église wana po et mon ici que pasteur a conduit dans une église mabe pour parce que ye mo no abandi de mabe abandi de péché bosco ote abisoni pasteur aza mutu mais il aza no premier exemplaire na kati église a rosa babilo wana te na moi ça na sumo sa ko tse suna ndako te a moi ça okende mbamo terrain j'aime na masina quartier komi wenze bolanda ba détail na reportage oyo tozali awa na terrain j'aime na masina quartier 1 ba jeune ya côté oyo ba koma ko se plaindre pour terrain na bango oyo ezalaki destiné na bango ba betaka bale awa surtout na batango oyo ya vacances et koma na yango wenze moyen bango ba beta bale ezali lisusu te voire même championnat oyo ezalaki ko beta ma awa et beta makali lisusu te po ba mama bakoma koteka na kati ya terrain yango te terrain de komi boye eza bien te vraiment na biso wa joueur et comme biso tozobeta balle fora tout no bien na ba mama ta musi ba mo benwe poli eta ke autorité ya terrain azali terrain oyo ekoki kokoma wenze te parce que wenze eza na kati oyo nyonso oyo ezalaka terrain mais ba mama oyo bakoma koteka awa donc nyonso il faut que autorité yende aloba po biso toza aloba te soto lobi e osenga mambo ebele bele terrain oyo to négligent ngo mais bimisi ba joueur rebelle to lia kambongo na bango batu mususu ndenge baza boye balia kambongo na bango tilelo mais au lieu de ça bango mongo volonté na bango il faut ça la po ba mona ndenge ya wa clôturer terrain po ba mama wana basa na fils ke balunga place wana po place wana batu balia kambongo place wana bazali ba mama wana ba vandi pamba place wana te batu balia kambongo na bango bazali toza na terrain ya j'aime na liberté terrain ezala occupé na ba mama o bateka ballon c'est suite à négligence ya ba gérant ya terrain c'est ce qu'ils avaient bien géré banga bazo ba mesure dans ba proportion comment ba quoi gérer de façon ba mama ba intégrer terrain té c'est il y a de club au bas s'entraînera awa mais ba quoi occuper terrain dans son ensemble tout de suite il y a occupation ba maman wana nde bazwa partie ya terrain wana bon na gouvernement provincial na ko senga bango basunga biso ba luka ba précaution nini ba ko sala de façon que terrain est à la protéger parce que terrain est à la beauté kala awa ba ko beta entraînement à 4 grandes équipes ba équiper terrain ba beta entraînement mais pour le moment une seule équipe ça suffit parce que terrain comment mouké si bakoki ozongisa biso nde tozala kala ba espace oyo nyonso te eza occupé inégalement
bazongisela biso yango et puis baluka moyen nini bakoki clôturer yango ata boye vu que ba moyen pena financier eza te. Un peu de moi juste à clôturer terrain de façon que bato wana bazwaka moyen ko déborder te. Voilà, lelo tokoma kolela bana bakoma bakuluna pe bakoma komela babombe bota la lune de cause na yango yo. Société na biso ezali lisusu na eloko ya malonga o ezali ko proposer jeunesse te. Esika mwana akende kobeta bale terrain ekomi wenze moyen babeta bale ezali lisusu te. Bana sikoyo surtout na temps ya vacances oyo bakosala lisusu nini wana nzela ekuluna efungwami o bana bakomi bakuluna mais terrain na bango esika ifalaki babeta bale bokomisi yango wenze eza normal te. Ndeko mobali olingo bala mwasi na yo kasi mbongo okokisi te eske ndeko mwasi okoki kondima odefisa to pe obakisela mobali na mbongo sima kozongisa sima to pe kozongisa te eske okoki kobakisa na kada bolingo tuka pona ngela possibilité nakoki koede mobali na makambo susu na makambo zebele mais na dot te wana il faut mo abunda na tanke mobali asa effort wana eza lo yo mibali ti soutenir mobali na dot wana ayeko bala yo na ba effort na yeto un jour ako cracher le ki ade nga na bala ki ote na mbongo na yo te 1 plus 1 égale 1 kasa après ba dot ba effort nyo so ça so boko mesika monde comme 1 plus 1 égale 1 ma bete pona bino sikoyo na tango na biso to monaki yango ezaki penza malamu te sikoyo po yo mibali yo moko ke kuna na compte na moko amibali ye moko un jour bana mobali wana to yo pesaka nini ya latin emoko fa luka ye moko na motoki ne ya kobala bonga so na sungi un jour bana yeke yo sa ke loko moko tengane mutu na pesa boye boye ese akonto ye ko ngisa bonga mwanda mbebele ngapo na te mwanda momoki eza possible hein ande ke ndenge vie komi pasi donc so komba linga bala ko so na papa pe na ba moyen mususu na ba idée na ba conseil. Kaye yao ezali bakaye o Beltexco a pesi bino pobo yeba bongo kozongisa bana na rentrée scolaire papa mama pri ya masanga moko ezali pri ya bakaye yebela kokene koluka kaye yao R oyo kaye ya qualité. Il semble-t-il que bato yo bazali kosela bakaye ya Beltexco ya yao bana na bango bazali ko échouer te. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltexco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltexco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuli magasin ya Beltexco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala l'aise kimambango na ba boutique ya Beltexco okozala desiti tozana bakaye à 100 feuilles quadrilignés tozana bakaye à 48 feuilles quadrilignés tozana bakaye à 24 feuilles quadrilignés tozana pe na bakaye à 12 feuilles quadrilignés ko bosana te tozali pe na ba stylo simba ezokoya ezokoma tozana ba stylo simba ya bleu tozana ba stylo simba ya rouge tozana pe na ba stylo simba ya noir tozali lisusu na surprise mususu mbula oyo tobakisi toyina bakaye cartonné ya ba joueur kitoko oyo bana balingaka kobosana te balobi tango ozali kosomba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltexco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltexco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltexco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Mabo kilo kuti mwana wa mobali wa bunda na mwasi na ye yo okokabola to pe okokotela na mwana wa mobali
tope okokotela mwana na yo ya mwasi tope mwana o mobali na yo bala ba détail bolanda na reportage oyo. Osola na ba maman, surtout ba maman bokilo ba meka koyebisa biso soki lelo maman okuti mwana mobali azobunda na mwasi na ye. Yo étant que maman okokotela mwana mobali to kolukana no pesa kimia boyo ka maman ndenge ba expliquer. Etaki moboti na kokota mbala mote faut na sa contrôle ovandisa mwasi na mobali oyo ba eloko nini nango elekaki na kati. Nako wela ka para mwana ngai te faut kotuna ko vérifier pour yeba tort eza pa nani na za na tort na za na raison. Eza na bon te pour ndongo boti mwasi nde pour boti mobali pour ozana katikati. Na obekisa nanu bitumba wana ba esile. Après na koyoka moko pesima mususu simana pesi conseil. Baona libala problème ezanga kana na kotela moko na tika musupana nini. Bangonyo sibazaba nanga. Ndenge na boti ya mba ndenge na boti ya mwasi. Asala bongo te. Bango ndengo boti ya mba ndengo boti ya mba ndengo boti ya mba ndengo boti ya mwasi. Foko pesa ba conseil. Koyoka nanu oyo na oyo. Sima ko pesa conseil. Mais entre temps na yebi ke bango mibale tango bavande sika moko bazali bana ya mwasi mwana na ngai ya mobali pe mwana na ngai donc ezali teke na kotela mutu mais na koluka na pesa conseil ba mama wana tango mwana ya mobali azwi mwasi so dès le départ oso considérer que azali mwana na yo donc bokesenye kozala te entre mwana ya mobali na mwana ya mwasi bango nyonso mibale bazali bana. Libala nyonso ezanga matata te me amalamu rozala soki bino babokilo bokena ndaku ya bana na bino bokuti bitumba to makelele ya malamu rozala nanu koluka kovandisa bango kopekisa et puis kotuna nani azaki na tort pe nani azaki na raison mais kasi okotela peut-être mwana mobali ya malamu te pondengo bota mwana mobali ndenge po boti oya mwasi vraiment libala eza eloko o nzamba sangisara donc eza mabe mingi na bino babokilo obokenda rapona kokuzwa parti pris ya bana na bino Kinshasa et l'équipe partout. Na couple, ceux qui ont remarqué que moi si na yo to mobali na yo a transféré ba appel na yo, c'est-à-dire a tchao na écoute yo kakayo pour contrôler yo yo okosala nini. Kinshasa l'équipe partout dans la commune ya Kasavubu wapi pa ite ko solola na ba jeune ya Kasavubu ba ibisa biso nani soki eza mobali o découvrir que moi si na yo te pe copine na yo azon numéro na yo a transférer na ba appel na ba message pa na ye pokara asa ela ozuya alandela o solola nani ba conversation na ezara na ba nani pe pona nini o sala nini to pe réaction na yo e ko zala vraiment nini vis-à-vis na moi si wana donc olingi bozala na ye moko ozo comprendre donc makamna olandela eza na on pomte. So au banga lo bando zala ba msusu mais tant olinga moi sozu d'engagement au balae fiançailles au balae c'est normal ngata landeli ba appel na ngeza en pomte et au déranger de ba infidèle ya ba jour ils dépendre na yemoko wana trouvons normal ayamba ba appel jour na mukolo au lembatika. Moi si vraiment oyo azana respect oyo ayebi savoir vivre akoki kokota na ba fait forme moko te za lokota tango zo sala biloko ndenge za lokota koti maboko na poche mobali pour mobali tanga bimaka yo ko contrôler mobali te moi sabala mobali te mais mobali nem tabala moi si déjà tango comme na effet wana ke comme kende déjà comme ba appel na yo transfert oza ba penser mususu donc zo laksa déjà que yo ndem doza na makambo wana ozo luka siko ozo luka voix moko boro bimela et moi ça ndengo wana na robo ya été so to bote déjà bana na robo ya été liboko so esimbini okatango te eza liboko na yo au soukolango kaka donc ndenga za na côté ya peut-être rataki éducation na ndaku ou peut-être rataki pe na église ou peut-être rataki na baninga pe na classe na oluka peut-être ndina ko récupérer mibali ba répondre biso moko na moko apesi avis na miso balobi ke non ba sepela na bango ezala ngoma bete pona bango ke moi ça contrôler bango mais miso pe ba telemeli ezali wana ko zo téléphone ya mobali au transférer ba appel comme pas na yo pour vérifier ga soit disant que au sela ke ba jalousie en tout cas ça malamu mingi te mais malamu rezara na bolingo to pe na couple fidélité la confiance en tout cas c'est le moment motuya et c'est tout ça biso basi to e bango Kinshasa et l'équipe partout. Merci pour la fidélité na bino to komi na suka ya KNB News bo continuer kolanda biso na chaîne YouTube KNB News kuna ba information ngeli en continu na lingala na nezala te traitement professionnel mon côté depuis basala Congo ya boibazu api Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino